RDC, tozali koremercie bino mingi bayebo mesana kolanda émission na biso ya www.zoommail.com. topesi bino mbote po ete bozali koporte toujours confiance na émission na bino oyo bozala kolanda lelo tobombeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobombeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya moto te mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali kolekana na ndenge ya verite yango ete tosengi na bino baye bozali koporte confiance na bino na www.zoommail.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbote na bino bayebomesa na kolanda chaîne na bino ya www.zoommail.com. bandeko babolingo lelo tozali na basango oyo tokopesa bino na oyo etalis basango ya mboka na biso République démocratique du Congo kaka ndenge toyebisaki bino ete mboka na biso ezali kolata elongi ya sika mpe makambo nyonso ebandi kobongwana yango ete tosengaki ete na bato nyonso to babengani nini ete bacongolais oyo balingaki ete changement ya mboka baya tosimbana po ete totonga mboka oyo ete topesa makanisi na biso na kati na mboka biso ekende liboso yo moto osali mikolo ebele ana poto ozali na bateorie ya kitoko na monoko maele na yo wana ozali na yango gouvernement congolais ezali na besoin na yango pesa yango na gouvernement congolais po ete totonga mboka biso nyonso ensemble oyo ekomi ntango ya kotonga mboka bandeko babolingo ntango tozali komona ndenge mboka na biso elati elongi ya sika ata ndenge bato mosusu bazali koloba ete balingi kabila te mais oyo ndenge lelo mboka na biso elati elongi ya sika tozali komona mboka ndenge ekomi kitoko eske wana ozali komona mboka kitoko te ozali komona elongi ya kabila na yo moto ozali koloba ete olingi président kabila te mais yango wana tosingi na bino boya totonga mboka topesa na maboko tosala bamakambo oyo ekosala ete mokili eloba ete bapepe congolais bauti kolamuka na pongi oyo ete biso tozalaki bato moko tozalaki toujours ya kolala tozalaki bato moko oyo tozali koyeba makambo mingi te na oyo etali makambo ya mboka na biso yango ete tozali kosenga na bino bandeko bozala mayele bofungola miso totonga mboka na biso ensemble biso bato tozali na poto tozwa mayele oyo biso tozwi awa tobanda kopesa na baye oyo bazali na kinshasa po ete moke babanda kofungwama ifo kolakisa na bato bazali na congo ndenge nini eloko nini ezali poubelle parce que na congo bazali mingi bazali koyeba te eloko nini oyo ezali poubelle parce que bazali toujours na makanisi ya 32 ans oyo bazalaki na kati na bowumbu oyo bayebaki ata poubelle te oyo bayebaki ata makambo ebele te yango te biso bato tozwi mingi na poto tomeka kolakisa bango bamakambo ebele oyo tomeka kolakisa bango bamisala ebele ndeko yo moto ozali na baide ya malamu okoki kosala bamakambo moko osali yango mpe na congo mpe mokili endimi yo olia kotikala kaka ya kolobaloba ana poto bato oyo balobaloba ana poto bazwaka eloko moko te bandeko babolingo mpona kotalisa bino oyebi ndenge tovanda ana poto mindele bamonaka biso kaka pamba na miso na bango soki tolobi bongo mpona nini bamonaka biso pamba na miso na bango parce que ezali na mingi depuis tokoma ana poto bamonaka biso kaka ndenge bato babalukaka de gauche à droite banini bamisusu batunaka bato oyo mpenza basalaka nini bato oyo mpenza eloko nini basalaka po ete bazali kaka bato komona mosusu atei na ye kaka na par exemple la gare du nord alors kobaluka kobanda tolo tipoko eloko aza koluka eyebani te alors ke na ntango aza kobaluka mosusu aza na mosala azali kosala mosala yango ezali kokamwisa bamindele mingi bazali komituna bato oyo balongwaka bakilometre molai mpona koya na bamboka ya bapaya ana poto mais bango bakanisaka ete bayaka mpona koapprendre mais suka na yango après avoir kondima kovandisa bango na mboka bakomi kobaluka eloko balukaka eyebani te bamindele bazali kokamwa na moment oyo bato nyonso bazali na misala bamisusu bazali kobaluka na bagarde nord bamisusu bazali kobaluka na bagarde midi eloko balukaka eyebani te bandeko biso congolais ebongi ete totelema tofungola makasi na biso baoyo nyonso tu bayaka po tokala bandeko ezali conseil gratuit yo moto oyaka po tokala ozali komibengo soki kufu akumputu soki obénéficie na eloko te retard ezali te ntango yango ozwa makanisi kende koluka esika nini bokosala formation po encaisser quand même quelque chose lobi soki ozongi na congo mayele na yo wana bato bazali na congo bakozala na yango mposa po ete okoka kocontribue na mosala ya 5 chantier bandeko mingi tozali kosenga na bino biso na minute oyo tozali koluka bato oyo bazwi mayele na poto oyo bayebi quelque chose bakende kopesa yango na congo po totonga mboka ensemble oyo ezali lisusu te ntango oyo bokoyela biso bateni basokoto ya basoda po boloba ete bolingi libération yango bozali koluka yango bino na banani oyo ete bolobi ete bolingi libération kasi bino na bino kaka bato oyo bozali na kati na libération bokomi kobonga na bino bakopesa bino mbongo po ete bokende makambo ya dongo bino na bozwi mbongo wana bole estce bozali na mawa ya bato oyo bazali pembeni na bino te bozali na mawa na bango te bandeko boya tokende totonga mboka po ete mboka na biso ebandi kokende liboso to boya tosimba na bakongolais oyo ezali lisusu ntango ya baventure te po ete bapepe congolais balobi ete basi balembi bino bolobi ete bozali na mposa kotonga mboka bolobi bino nde bokokamba mboka malamu bokokamba yango na ndenge ete mbongo ya mike kutu bazali kopesa bino ana poto bozali kozwa bozali kotia yango na mabenga bamisusu bazwi basi mibale basi misatu likolo ya mbongo oyo bapepe bapesaki badiaspora congolaise bapesaki na poto oyo ete bapesaki bango espoir bakokende na dongo bakozwa mboka bambongo wana lelo ekomi kosala bamakambo katikati na bango bamisusu bakosombi bilamba ya sika mpe bazali koleka na lolendo nyonso liboso ya television mpona koloba na bambongo oyo bato bapesaki bandeko ezali mawa bari kokongole boya tokisa président biso le raisi Joseph Kabila maboko totonga mboka ensemble bino moko bozali komona banque mondiale endimi koefface dette monene oyo tozalaki na yango mpona nini wana nyonso ezali mpona bamoni ete misala kitoko oyo Joseph Kabila asali na Congo mpe bamisala wana esalami mpenza na ndenge te bacondition oyo banque mondiale epesaki bamoni ete Joseph Kabila aremplir yango to République démocratique du Congo
et remplir yango te banque mondiale l'objet le quoi pour remplir ma condition là tu effacer dette pour permettre à bino pour avancer dans mon salaire bino à 5 chantiers ba de ko boyato sangana ba mindele ba pesi siko misu na bango ba Joseph Kabila mingi bazali ko yebate mindele ba tali siko Joseph Kabila ko moni et le communiste Joseph Kabila asali na Congo yango te ba mindele ba pesi siko confiance alors yo moto zali ko lata sur côté la basoda pour na ko kede dans ambassade ko mena saga batu pour na ko kede dans zela ko mena saga batu pour na poser la bouteille pour na ko tia moto na banda ko batu tika tango yango yo soki o prena ke le côté endina ba association zali o senga ba mondela ba lukela ba fuite lada ba classe au place ya ba formation o été o apprendre quelque chose le bloqué ko zonga na Congo o été tout ngamboga o ezali suta ya ba distraction te ba dego tango ya ba distraction te ba distraction to ndingi ya ngoli susute o komi na tango ya toto ngamboga makelele bozali ko sala kaka na poto biso ba vrai congolais biso yo vrai congolais to boy te vrai congolais mais yo boka ko zako bo mde ko na yo congolais na poto il vrai congolais yango ya ndenge ni bandi ko ba bolingo mi pose ka pe ba question bato ba lobby te bango ni ba vrai congolais ba mboka bosa ko gara biso ba congolais 100% congolais mais ko mona ka ba congolais na makamba sala na kana baninga na ba congolais mawa bo ki mawa ma miso kiti mais to sengi na bio bandeko na tangu yango yo to fumboli bino misu tangu yango to zali ko fumbola bino misu to bini de jamba bini siso na moment ba dinosaure nzambe bini siso na moment ba dinosaure to zala mayele to sala misu bozo bate bandeko to kende liboso to ngamboka to président Joseph Kabila maboko na nzela 5 chantier bandeko ba bolingo to sala magasi bandeko to ete mboka na biso kende liboso to tika biyo kayo de gauche à droite ezali na tina te bandeko mingi baye ana poto pona ko distraire bato mususu okomona bango bazo ko sala makambo na bango na kobombana mais soki baye sika biyo bato bazali ko benga ba combattant bakomi ko distraire biyo na ba discours ezanga tina bandeko to sala mayele to lala lisusu pongi te bandeko to telema boto to ngamboka na biso Congo mboka na biso ezali mboka oyo bato mingi bazali ko comprendre te bazali ko yeba te Congo ezali mboka moko oyo nzambe asi ate loboko Congo ezali mboka moko oyo nzambe asi a pesi lupemba Congo ezali mboka moko oyo te nzambe asi a bandi ko kokisa batambo oyo to lela katala to bandi ko mona yango et tozali ko yeba te po ete lelo Congo ekomi na lupemba lelo Congo ezwi ba priorité ebele lelo Congo bandi ko tongama banguna pe baboti ebele kokama bandeko mais tango Congo ezalaka kotongama te na moment ya deuxième république toyebi ndenge commentaire ya congolais nyonso te ezalaka surtout awa na poto biso tozali kaka na besoin kaka tozwa chef de l'état moko oyo akozala na susi ya Congo oyo akotonga Congo ata bamosusu kuti baloba ata kuta azoyiba na ye mais soki azotongela biso kaka mboka tozomona wana eza malamu mpona koloba ete congolais arespectaka maloba na ye te epuis congolais ntango mosusu alobaka maloba na ye na se ya kwiti et surtout na banganda mingi awa okokende na bamatonge okomona bamasolo mosusu mpe ezobetama congolais azopesa mpenza bamasolo donc eko comprendre que oui bamasolo mingi bato babetaka yango ezalaka nango na se ya kwiti donc ntango babetaka na se ya kwiti wana bayebaka te nini balobaka bandeko kaka bolingo depuis temps biso bacongolais tozela ete batongela biso mboka wana basalela biso ta banzela ya pamba biso mo debi na moment ya deuxième république ndenge ezalaka banzela ezalaka ya kobamba bakobambela bino mwa nzela na mwa boudon kuna na mikanda ya leta bakomi te oyo babimisaki ta mosusu 2 millions nzoka nde kobambo babambi wana pas même $2000 alimbongo wana tala kobima bakonzi bakaboli bate na poche bino population boza komona mpasi banzela ezali te mituka place akoleka mobulu mais lelo oyo nzambe ayokeli biso mawa atindeli biso moto alobi ete botongela bango salela bango mosala na nzela ya gouvernement ya Joseph Kabila le rais de la République démocratique du Congo esala ebandi kosalama mpo na biso bandeko oyo eza koleka lelo na Congo mpo na bacongolais toza kokamwa te surtout bacongolais bazali na poto toza kokamwa te mpo tomonaki yango mpe na bana Israel ntango bazalaki na Egypte fimbu ya ndenge wana bandeko fimbu baza kolela epai ya nzambe okotindela biso ata motu taya kosunga biso bamisuku bakoloba ese nzambe yango azalaka to azalaka te nzambe ayokeli bango mawa ayi kotindela bango Moïse soki otali événement ya Moïse ndenge ayaki Moïse azali mwana oyo alokotaki na mai na fleuve Nil alors Moïse ayaki kokoma roi et jusqu'à ce que Moïse asali makasi bana ezali babimi na Egypte mais ntango bakomaki na désert kaka le même bana Israël wana ntango tozalaki na biso na Egypte tozalaki na biso kolia yo memi biso place oyo eza kuna babiso babandolo bakundaya kutu mpe tokaba masolo na yo oza mona moko boye bale okotaka yo na mai mawa bandeko mawa mpo omonake moto na mokili aza na reconnaissance te yango toza koyebisa président biso Joseph Kabila ozali président ozali père de la nation kanga matoi sala mosala na yo baoyo nyonso baza koganga bakolemba bango moko po ete ndenge banque mondiale ayi komona andimi mosala oyo osali na Congo mpe aefface dette ya Congo en tout cas bandeko babolingo bamata bakita ata bagangi na bango wana nyonso ezali déjà 3 points oyo le rais akotisi na Congo